réaction zanini et que congolais aux défendre toujours wenge ndenge zalara réaction zanini réaction zanini je conseil de ce bétamay non vous répétez ça conseil ce bétamay et loko nzambachi na so sanzambe po mutaboma mutazarati so mutabota mi fokufa voilà pensez à faire na makambo oto kanisa ese salama déjà moni réussite à makambo vi na eza ide na stade marti vous comprenez répétez ça réussite ya vi na moi décollage wana alors soki bino bozolinga bokale eloko kampo etachi ici malonga ata voilà yo tozonga na yo le sur les nouvelles dimanche au pesanga raison vous comprenez tous a besoin batu ba changer langage tous a pe na besoin batu bakumbisa yete tous a pe na besoin batu pete bakumbisa yi okumisa okureri mongo boyeke no abotama en janvier mais le 15 décembre répétez ça oui on m'appelle ça mais ouera na de la forêt yé atina batunae pesi wana mabundi Alexis aba ouera azara beren pa pamba soyi ala na mambakura ove biso pour abosege erere ezaime erere time siko yabosege muta pa faza te basaire siko yalobage ouera sala ezara makamani ni emo ezara ni qui s'y vont qui d'accord qui s'y vont la un ou la paix asala mo sans service au moment de bakenda nango siko ngazongeli yeba tourner question ya bazara bien organisé aza intelo na te so nchika ngatanga wapi biso tout otaki ça tout le monde place atangate ya lobige no atanga chi mais tala erreur grave na botama janvier mais le 15 papa au moins bataningwa siko soki kane mati soki za siko feri on na nga kino siko batala nga ane muta ko sa ne pe ere muti bavanda nye siko tia ya ngawesa bakeno ye katazoba mutakipa zata fera keno keno ende bayuma basi bavida kala musique kena bongo ezate keno yo olega tv na che double stade de Marseille mutakipa yo azate leka baninga babi double atomboki double tatara fa akomba chité et comme Kin France Télévision Yannick Wenge Béton doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique masolo ya Congo masolo ndenge Congo zongi pa ba congolais Yannick Wenge yonde makam Kin France Télévision ni makam salande makam. Voilà. Mesdames et messieurs, bonjour et bonsoir. Vous êtes connectés sur Kin France Télévision, meilleur canal de l'actualité, la chaîne qui vous informe à chaque moment. Parce que vous informer, c'est notre souci majeur. Mesdames et messieurs, tout comme Baoumbourabino, tout le information, tout le Sabino, c'est le Marambo de Garamboka. Mesdames et messieurs, les Arabino Yannick Wenge Motatona qui vont Nzambe Benga Nzambe Bapandi Sango, pour Bavana en Afrique Engele, Moto Aluka, Kapé Sabino information, Kolo information, à Johannesburg. Merci beaucoup la confiance bossa la biso la Jeep la vérité émission au congolais bosse pe dans partout même balali bosso ta Kin France ça s'est remis s'abonner please cliquez place sur on a cliqué en cliquez en notification pour ozwa biso li sous mbale belé au comment na au comment na biso mobimba à travers cette émission aujourd'hui je reçois pour vous maître supérieur Izemila chef d'état-major esclave Nzambe il va faire son entrée Izemila chef d'état-major maître supérieur chef d'état-major tu es sous pour dire la vérité dire la vérité do et pe sakana mali bato no balinga yo batala Kin France na ba ope batali biso ba liboso okoko ba bononi ba s'abonner ba cliquer la place ba mona rouge pas ça s'abonner na rouge wana ba cheka ba cliquer ba mona chef d'état-major Izemila maître supérieur esclave Nzambe toujours Kin France. Voilà. Concert et affaire rigoler les combatifs fort ba lobi ezo simbaté ba billet kamité soldat sur le kuta mambo boebe ba tunisu ba kete mambo belé mi ba tuni ba lo bango mi ka kuta ba wario réaction les ya on biso sorcellerie spirituelle ya cuisine na biso za fali répétez ça sorcier musical ya cuisine wazoluka a combler a bebisa génération izaramista i timba ceux qui timba ngoza ya nini ya lion o wana tobeka nani les rois de la forêt ceux qui timba moza ya na timba ngoza lion mo ya fima matente so ebene na bite za nyama mo ba benga pe simba na kimuno ka moka ye masana za sorcier
Répétez ça. En calé, option spirituelle, il y a fiti, il y a gêne, la génération. Pour bébé, c'est moi. Ce bino boti kama kamwane qui n'a ni wana. Comment muta refan na penda atiki option na yi. Ya za ratro moi qui boit kanga ba photo na mikili. Est-ce que on salon? On salon se dépend. Afandi siko na kisasa. Aba ça qui sorcellerie. Répétez ça. Bon ça qui sorcellerie na batu o ya chakomo. Taka na ba pare ya kungu bana bana ba 15 16 ba 20 au moins bana ba bi bazana wa wa ba batia. Répétez ça. Bana ba. Ese yo mwana na yo. O préparer ficha na été mwana na ndako éducation chiki zate batu bakoma buleka wario photo sa l'émission bakoma sape ba cotisation. Moi ke fichi zate bana so ba kokisika. O moi so donc ne boti ba 2030 papa Congo ba ndo tcheso ba kaja. Répétez ça. Ba ndo tcheso na kaja. Toza peuple mort be toi perdu et puis batu ba contribuer qui ba kamwana sama. Mais ça artiste on nan les artistes là ceux qui timba ceux qui poupa ceux aïe na baba kamomo boy bino boy rogerant biso to expliquer que non to sauver 2030 raté Félix Azana bazo contrer kana ba musicien biso mo ate que non bala na makambo ya ba ya kritika Congo ministre kiti tan ezate po mutumo wazana ana sorcellerie soit disait ya zala camarade ceux ta omu yepe sakanda camarade Macron donc baninga na yo bakola soki na makelele wana bazasu bakamara niti lelo bino na media bako expliquer parce que non jeune non individu ya za kamara na mako et ça passe wana batunende baolo bango batunende babenga kaye bongo batunayete eza batu baza perdu ko chaka ya za na batute aza batute tout wana ba bazai wana olinga te bo chaka batunaye omoni se muta komo kanga yesui akontolaka iyo olandaka ye mutu uta bimi na nani na bénédiction na fainza bapambola ki ezali na tilokole abimi na nzungu wana aza suste alors bato baza na nzungu wana taka ba concentré net yezanga jeune répétez ça. Aïe, sorcellerie musicale, toi, un artiste mort comme on a simba, ceux qui faussaient, ceux qui n'ont au papa, bon, a beauté, à capable comme ça, comme meninga. Pour que avantages, pas à baninga à âge d'ailleurs, et ça m'a bien. Alors, c'est comme sa musique à Congo, peut ça individu, on a fallu aspika kabatu, non? Yendenga zawana, yape sa visa, yendenga zawana, ablo. Siko, c'est que Félix Seke dans sa l'autre. Pour moutako ça makambo wana do fallait revenir non quand on que c'est ministre qui tire azali ministre qui tire a fazala pour yemka quand on que c'est pour bino pour to comprendre tout mara muninga ngabeta conseiller azana là on doit expliquer batu en championnat président de la République azo que ne exposer même ministre va chaki wana zo boya mamade fois alors ça lève son parti pour yé azoloba osomo pesi Congo na mona ke na bo pesa jeune on a importance mo do se on ne fait c'est que dazate ba ministre anti ba sala do se ba ministre ba wario répétez ça c'est ba ministre ba wario comment ministre critique na mboka ba musicien bazo ke ndeko beta ya orchestre moko bo ndenge kalezaka mobuto na concentré ngo biso ko na bongo ba le mobuto concentré ngo ba la ndema nyonso fo ba na ministre yo yeba to ambassade ya France a combien poli devant artiste la biso pour soit disant jomo bazakana bango bazaka sambal alors moi sambal alors qui peut dire wana nzambe aboya ngo betika yango Satan sala makambo moko be nzambe no yemo mtasala biso a décharger ngo tika Sodome Gomo bomona na mambo salama bato basamela bayebia lelo sikoyo ye azoba keno qui peut dire wana eza faux. Papa, Sueza opona qui mutatina a comme pédé ça tient. Mutupa otina atika ngwazata il faut continuer à qui pédé otina suka. Répétez ça. Atika ngote asaka qui pédé on a ti Macron asa la tina 2030. Il y a plus pas problème. Pour une normalité, to comme commandé, to comme calé. Totanga bakomba jomo vesule kaoka edi badiata fali soki ntimba asali visa bakomo tangi ya biso ba Charlie Pwes botanga omote Congo to mbasoba. Tokopela ba vrai bazoba pona orchestre mo F visa et ya jeune moko ba uta pas conflit les noms compliqués batu et puis on se fait là on va faire ça simité merci la fait biso waze kwa so ya mutajova alegi pa bi ako makambo bo sala na media boye de biso tia alors ba ministre o bazo chawa na se bo sa makambo kana basa mwana lokola mwana Liza mwana moba Liza bon na ebité
lokola asolola akosabatwa papa ezaki wariote ceux qui vivent ezozalaka na voyage na pays ya bato France eza pays na biso te Belgique ya pays na biso te Suisse ya pays biso tout ozonga na Kisasa papa mbangutu prêtre tozonga na eka na Kisasa akufa papa mbakufa répétez ça akufa à Paris voilà alors ndenge ni tokomo komisa France na Belgique na Genève tokomo komisa ronde pour muta kende fois tout na orchestre moko mona F victime moike obige epesa kanda tosa bien te epesa kanda et puis mutu moko be pour voyager abanda ko kumisa ferre aban atiki ko kumisa ferre soit disant ba bebana na ba tout ba concert à Marti lelo a changé à sali plateau moko ba komo expliquer ba tout que non ce qui menoir il y a kenda poto liboso ce qui poto no kenda kindokia ce papa bino ba senta mama bino na kicho ba ke boto Charlie près sur na poto alors hier au sali pe na âge na yo azotanga kombo dans ces affaires mo be ce qui kombo ina petit soir na mimi akenda yimo yenda za maele manga ozizo papa université a réussi ta vie et a raté à part Nzambe université il y a réussite ya vie et a raté à part grand poète Nzambe bénédiction et à pas Nzambe ba bisi yo sorta na université ne o réussi la vie muto bengi zo ba manga izo a réussi la vie combien de voyages yo voyager yo ti lelo lotaka vie na mokili na Nzambe te mais tant autant l'impact oh yo zo ke na ngo soit disage non yo ka so sali publicité à double non linga ou ba pesa ngo double te ba pesa ngo 14 ça de mati ba beta ngo 14 petit sono zo sa ke no azo ba ke no tata ya faire na mama ya faire baza bazo skoto zo no tata wa bota fali na mama wa bota fali atika la kotangisa enchikite ati aza capable nan ya commissaire o akomiona alors le kola bino bolinga to koma na ngonde ngona to linga to sauver fiti biso to sauver so yo finga artiste to recadrer ka artiste na to finge poto to protéger wenge na fiti répétez ça to zo protéger wenge na ba artiste nyoso pona makambo yo yoka FVC mozo ngona moi on Lisa aleki aspika batu qui impolitesse musicale qui sorcellerie ya orchestre na bango autant nga kombo ya mama ken bien na kuta finga na mère affaire loba na mibali la mère obiga bino so beaucoup misafali ba petit nga na fingo makambo be na media bako katango na ko finga makambo be pe sakanda pour éducation na bito so botabana yo Lisa so botabana azabana abanda sai baba faze répétez ça baza faze parce que maman bien normal bien ata me ake finga mama oya bota feri lokola tozo pekisa makambo bolinga ka bozongisa ngo po ba finga ko fitura petona ba kimisa lokola zolinga o recadrer o remplacer poste ya petite sœur wana kenda po azonga ne potote azonga te et ça soit qui fine ça qui ne ba to ba kumisa ma wengi alors yozo ko zo luko remplacer oya ko sabatu ke soit disant za ka wari papa wari existante toza bazaiwa lokola bobebisa éducation yo na Charlie Prince ba image bo ça letikala alors c'est bo aider ficha te bino wa venir sa kitite bo pesa masa na importance mo boye azalaka na ba option ba visa qui t'a dit c'est na 2030 pour total à 10 ans après 10 ans après en a fonctionnateur âge là OK na 46 ans na 46 ans so ba gisi 5 ans et comment combien 51 ans dans 51 ans suivant on nous va tout visa ndé anobetaka bare no ndenge nini option ya vie ezayete option ya vie ezaka Nzambe to pesa makambo te bakombo o to tanga ka to banda tanga wera to ta ba wenge kabonya basali pe o ba kosala alors ta elekaka alors sozo kanza yo osimba si soso la na kampo te Nzambe otanisa c'est que yo so ba no bimisa sanza na moyi ou ba no coopérer ou ba zaita pasaka arozaka ba option na te po azaka individu auta pa ya mutu ya masumu papa o abota ye amona epete na epete so amona père na bango répétez ya kola na papa te yango bato bakola na ba papa te bakola na ba mama tala makambo o yazo sala na foyer na ye moko personnel alors na foyer musical na ye moi on est autour d'un anniversaire quand même tanga le combat autour d'un anniversaire kotangela mama mna ete yaza irresponsable total na nenga physique répétez ça aza irresponsable
alors qu'on constate so yé au pesi ben no visa ne responsable so pesi joana nani o bela basikre Montana so pesi ne visa ne na yebizo ke so peso visa ngalinga ko mutalinga batona o kanzambe et sinon na mero aboto popero de aboto soka koka po yeba bogola eti mutabogole kofi papa bato ba bogola yo e monanaka ye ba bogola eti mutu oya bogola ye ezave kofi ya commune ngona alors soki azo apesa tu ba leçon ya ba visa akobo apesa batu ba leçon ye azalaka na batu atindaka po ba insulter comment yo mutu moko na kati ya Congo 80,000 habitants ba ministre bali o ba ministre mobe afaye abigera en tout cas neza tourisme merci jeune mo papa obiga Congo sezo qui ne ça fois et ça passe OK ça maintenant maman arena fait rigoler le samedi donc dans quelques minutes ça va arena so parce que monsieur Zoleka samedi bana poto ba talango samedi dans quelques minutes ça va faire rigola azobeta concert naie na arena ya Genève réaction zanini eta que congolais ozo défendre toujours wenge ndenge zalaka réaction zanini c'est conseil de sebetama non vous répétez ça conseil sebetama et logo nzambachi na so sanzambe po mutaboma mutazarati so mutabota mi fois kufa voilà pensez à faire na makambo oto kanisa ese salama déjà moni réussite à makambo vi na eza ide na stade marti vous comprenez répétez ça réussite ya vi na mo décollage wana alors soki bino bozolinga bokale eloko gampwetachi ici malonga ate voilà yo tozonga na yo le sur les nouvelles dimanche au pesanga raison vous comprenez tozana besoin batu ba changer langage tozape na besoin batu bakumbisa yete tozape na besoin batu pete bakumisa yi okumisa te mutasala batu za nzambe voilà option na eza mère na ye na ba na ye ava beta concert ba sambela ba yebsa nzambe papa ke luka po yem to bokola bango voilà alors lokola bino bolinga te mutu na bokola batu bela ngana tana option mo boye aza responsable ya batu bele alors ce bino batu mo boye bozoya na po eloko moningi simbazi papa jeune wana beta barena fela kipaete moi pese ça biso kana yango répétez ça jeune wana beta barena na ye mutakipa azate voilà le muninga banika stade dimanche ya komia jite akomo luga acha ati asala effort na balako c'est va beta journée wana papa moniki mutema be ya jeune wana so yitimba ipupe ndividi ponga be ngake imbécile pour ma tout asala les ATV ba tala eza mamba TVT qui imbécile toi ne le représenté papa Charlie pour ça les gars ba yo ta maman mo expliquer ngake pese aso le gars représenté abenga manga ozizo bazo ba la faire ya pese 14 jours et c'est 48 heures et puis on sait les 70 émissions ngaba si 70 à 140 après je explique nga individu fallait imbécile répétez ça faut pas le imbécile pour ba tout on metika ba cesser c'est ba lo bana za imbécile te ba tout on ba ndotika te problème même chose ça tu as besoin de 10 ans 2030 yeso ka zo beta musique azana ni na musique ya Congo pour lelo ba tout ba za focus pour na yeso ki a chet double ça de mentir se faire a et ça challenge normal répétez ça mutana ba mon chiffre azalaka te yesa chiffre na vie ça ça chiffre na vie ça de mentir année bazo ça makambo ça de mentir abotama azalata siko ndenge ni yo ba ke no ngaba ni ça de mentir pour tu musubalanda mais eux va penser bazoba ya ko ba ki imbécilité zo ta place wala oyoku te lo ngobe so le boche double alors c'est mutu so avec non le roi yazo beta double so beta double et c'est normal siko otinda batu ba le kaswa desire za na ba wario na ba leki oko papa neti mona ese mona na liza arosa le miso tanga kombo ya ona bito ba notanga ka ko na mama na epo akufa tiba otika so batiki tozo luka to stopper yesa lipoza sa miso zo ba no faire insulta kofinga mututu muta parfait azati voilà to sa makambo so muta okola mututu chanzaka sozo kola makambo no sala kala ba no linga koyoka batute eso sala nsu okomida marié alors on fait rasala sima et c'est les cas soka beba na konfia normal ayembela kutu wera ma eza normal si kwa sakoli makambo na
ici ce qu'on n'est pas ça l'émission non faire taba Charlie Prince on va faire on beta masolo ya bakala faire les lots depuis au yebagi ma musique so moi c'est émission des personnes qui na ça neka émission ya ça focus car pour amona makambo na trop yé asala rapport pas ma agitation agiter mo bino na mais au moins muto zandoki so atindi batu bakokite yé moye asayi plateau asala des émissions azo critiquer ngana papa yo lo ba ozara orchestre te kaye mon émission binga na za net orchestre mususu te o ekendaka net lo ba na jibi ndamu c'est jibi mtake na nam muta sika misizo nani ça fait gola atiki susu wana akesala na Marius Alexis Badola epezo ba asali makambu mo bepoka double re na balongolongo na bisaka eloko nzambe zaka ya nzambe yango mona ke bete simbi sko problème inaeza bon to sala boya tous à Genève les galobi faire chana identité au monde a personne na gazité au monde a lukelo ko sala ce que muto yo loba ke no yo ngaba na bule wutu ba petite sœur wana fallait pas ça effort ba anglais ba sala ga challenge na ba Davido voilà fallait pena ba sala effort on va faire ba kenda te bango ba ba za ga na ba niveau ce que artiste bon a un problème en anglais azaka un problème en anglais na français asa no be reri mo boyege no abota en janvier mais le 15 décembre répétez ça oui on m'appelle ça mais ouera na de la forêt yé atina batunae pesi wana mabuni na Alexis aba ouera azara berere pa pamba soki ala na mambakura ove biso pour aboseke erere ezaime siko ya boseke muta pa faza te basaire siko ya lobake ouera sala ezara makamani ni emo ezara ni qui s'y votait qui nakora qui s'y vola un la paix asala mo sans service au moins de bakenda nango siko ngazongeli yeba tourner question ya bazara bien organisé aza intelo na peut-être un chico ngatanga wapi biso tout otaki ça tout le monde place atanga te ya lobi que non atanga chi mais tala erreur grave na botama janvier mais le 15 papa au moins bataningo siko soki kane mati soki zaki siko feri on est là qui non ce que batala ba ane muta ko sa ne pe erreur muti bava nanye sko tia ya ga wesa ba keno ye katazoba mutaki ba zata fera keno ke no ende ba yuma basi ba vida kala musique ke na bongo ezate ke no yo olega tv na che double stade de Marseille mutaki pa yo azate la ka baninga ba bi double atomboki double tata Rafael akomba chité et comme ils ont bana so ya Charlie Prince sabi akenda obelo ke pesa no Canada photo luka nga français photo luka tata ya Charlie Prince na maman o bouteille papa na mama sali ndingi te papa éducation oyo alinga bana omotango bana mutu déjà que non ay beaucoup maté donc c'est père on attend ça kete na kosi te donc magaus ningezana atangate abia zaki mi pa ya nani pa ready papa challenge nzambe eza nzambe ce badaï vie na yo récit des koto eza civi alors yo isa tout sali plateau non nembesi mozo sana kunda zo isa tuke no fiki so nini papa makamba kisasa toyebi yango na 1980 winge bimata winge bimi na 86 bazui succès na 89 baketi poto na 90. Alors, sozo yo sabatuke no yo Charlie Prince yo sala media na sa soki nini na ebita na chika on soki bino ba misa ba chika on za côté yo na Congo iba chiko bango batanga ye leader nini o ya yebi na Congo depuis wengizo rinya za taka muta uta poto na kinoki na 1980 papa na mama na bango baso ba sentaga soki ba chaka zemi on soki na kinoki auta na poto soki na 1980 palo ba keno ya kena poto libosa fili. Ce qu'on a 1990 ans, mon bout de pouvoir. Si vous avez biso, tu as combien de chaînes qui sont pour toi, Braza, na RTNC. Et sinon, tu as des chaînes, Bakana et Zagata. Ce que vous avez biso, que non, il y a agenda pour toi, Liboso, Tata, Nabino, Charlie, Prince, Anosa, Nina, qui ça. En accompagné Nini. Place nini ozomote place o même biso o même so place moto yo vérifier yo anozo ba 80 yo za ona mona agine
aneni po biso wengeza série 7 série 7 biso nyonso toyebani toyebi ke non Mobutu déjà pouvoir il va na ba compagnie ba pe ba kendara to da matin normal makamute ba no salaire le 25 salaire le 25 na le 15 toyebi ba kamyo so sko yeda tawana bato bazaki na media toyebi bango tout si o yazo ya websa to ke non papa faire bani musique na ye boti ko beta lobby ya on a bino ke non lobby ko beta to on a besoin ti bakale visa bakale te nani aya te to on a besoin faire beti ki tire c'est nini e mati o pays wana ba pays na biso te voilà Genève visa ya batu Paris ezaka biso te Belgique ezaka biso te fallait le ba comme ya rolo ba lobby OK, à rolo ba likambu pays vierge ba pesio yo mo no neza na OK na poto na cancel la te muta peso mukanda zaiwas wa kansa kuta fallait za français pona yo ke non na poto na kinda ay bolo français te la kinda na cancel la te si yo en solo ba français ndé okuta na zaiwas o peso mukanda bobota banana kumisaka nzambe ay la biso makamona te ke no beaucoup misa Macron a fallu au nez bango baza ambassadeur Macron aza dirigé kaka na Paris alongwa mandat ici là tous en abino a botu non on a mis non que non toi en 2024 toi que 2025 toti galana 5 ans alors tous en musique eza voix na tika ba chef d'œuvre musique eza makambo bolo bisa sote ba visa o cheni mo sule ka o ka mema batu o cheni mo edi badia ta yeso ki de batutu wana danseuse ya yamba wa danseuse sko batutu wana ba famille na bango ba toyebi na biso bango ti toyebi na biso bango ta toyoka ba kombo wana na quartier la te toyoki su ba kombo ya aventurier ozo na fali aso ki sule soit disant za na ministre na kongo ngo pe na comprendre te politique na musique culture la biso ministre critique ali ya art obiga et ça passe au moins maintenant fiti zo beba moi on a 12 ans mais beaucoup mati. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin déjà de l'émission de Bisso. Donc, Batebele, Batali Bisso, Basepilara, Torbamonarao, message européen, ça les anime. Donc, pour la musique, pour la Bisso, pour la culture congolaise, au global, message nini, pour la Ndenge, Makambuya, musique de Bisso, et Zaliko Tambola. Et musique de Bisso, c'est là déjà, place au Kundao. Répétez ça. J'ai non, ça, place au Kundao, à Louga Baserke. De là, pardon. Tous les gars, ok? Musique na biso to ka société ezo zati. Ils ont généralement zo sa cimetière musical ya kiti ba kunango. To rezonaka ba PD na ba visa. Répétez ça. To rezonaka ba PD na ba visa. Alors biso sko tozana besoin cimetière wana te ba enterrer kiti na biso. Tozana besoin fiti. Et l'auto le laga de 2000 ati lelo batu ba raisonner sous ça ba petit ba beaucoup maté. Batu oyo bana bangonde ba libanda nde bazo avantage se baye kisasa bana na biso bakomba illettré na kisasa pona kozala waria pona kozala golo pona kozala soki na so bate embuye alors kigolo ngona yiwaria o to sala ona éducation mo be de feature sko mutazo luka bosi sa batuna poso o sa musique jeune on a aussi ça poso o sa musique. OK. Bato bazoluka basa musique l'éducation musicale ozo ya ko enterrer ça si métier pour d'autres ça bato comment bato moko boye les muninga sali asangana bato ils a pensé mo ya bien et mon vivant ya luki a ses parents ye moko so ke luka yango ya ba côté ya ba visa abika so ke na nenga musique talaka omona za sorcier musical mutu nyoso o asala yo ba kozaka danzo za succès so ça na mutu fitting faut bimas Jasko atange watu basala na fitting. Ana succès makasi. Asala shela. Bayimba album Nzembeji Edinda. Bake na bendo basala pe na bendo. Azana succès beli. Basali isa nini? Edinda. Ayeli susu. Basala seleo. Akesa anase da seleo toyoka kutangoti. Ayeli susu. Akesa la na inosbi toyoka te ayosuka na vebozi. Siko mutu wana bolo bagaya zanga na succès. Siko peto siko etika muke
personne là sur Robin nonza molingate adinda ya zoluka fiti olata la ba fitiri ngo batu basala mama myoso kinda na ona se e yokana muta suke za ve bozia ka se so yemine nze monde lokola ya za soki mapapu au mata oka su ve bozi muta ka be su ve bozi monga za te muta ka be la ve bozi monga ate na we kana si boka be neni ya les gars la TV à l'Obama Ramon va payer $1000 bon il m'a dit mon aïe ce qui est à la qui ça encore hier ce qu'on ça nous Ramon il faut filmer répétez ça faut pas filmer en a de jamais ça moi ça va jinga so ka le mot faut filmer ah tu comprends ya faut filmer ba tout ba ba na pesa qui ce que yé parce qu'on ça avec de jeunes quel monter maman bé a filmer avec bozita âge avec bozi a filmer a comme le bageno izaka fali tout suka adinda ya on a envie non aza sorcier na culture na biso musical na nenga Congo to bien sorcier musical sorcier musical voilà merci beaucoup pesa moté to kabwana modera c'est dit c'est que toujours à l'Italie toi na distributeur automatique de fonds sans plafond DiCaprio ye muninga c'est que ba beta sugeda voiture la na bango te kanga iso mangai donc il y a un distributeur automatique de fonds à plafond DiCaprio. Il y a un voilà. C'est une idéologie na bango pena mingi ne una Julis. Na kampo eteme yazara Lionel Mila. Voilà. Merci beaucoup, maître supérieur Izemi, la chef d'état-major, esclave Yankolo. Merci d'être venu ce soir, mesdames et messieurs. Nous sommes arrivés à la fin de cet désir de recevoir pour vous Izemi, la maître supérieure congolais vivant ici en Afrique du Sud. Chers téléspectateurs, il y a un seul événement, le 15. Le 15, le président va parler, le président face à la caméra, le président André Mekato. Les 15 Oyo, en tout cas, Bozale Belé, Nakata Queen, le président de Nouvelle Énergie, il va parler avec les journalistes vivant ici en Afrique du Sud, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Tous allons être belé parce que Mokonza Mora Koloba, Kolombongo, on a Johannesburg, Topé na Afrique du Sud, à Koloba face à les journalistes. Mesdames et messieurs, Tokomi Nasuka, il y a une émission la biso, Bozaki tellement belé, Botalaki biso, Nakati, il y a une émission la biso, Jeep ya vérité, Awa Lokuta et Goleganzelani, c'est-à-dire Lokuta. Les Anzela Rolegate, Awa, vérité na vérité, avec votre Yannick Wenge Motaton dans la Kibonzambe Bengaye, Nzambe, Aba journaliste, Baranamboka Oyo, Moussala, Maloba Moukie, Moussala Belé. Vous êtes tellement belé, Botala Rabiso, connectez toujours la Kin France, Maliboso Tarabiso, na comment s'abonner, cliquez en haut, cliquez en notification, vous aurez la Mingi. Merci de la confiance, et fidélité, Bosa Labiso. Kemia, Engela, on m'a boté mobile. Kin France Télévision. Yannick Wenge Béton doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique, masolo ya Congo, masolo ndenge Congo zongi pa ba congolais. Yannick Wenge yonde makam. Kin France Télévision. Nde makamu. Salande makamu.